abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Ici à La Grâce, il va s'abonner quand on sait jamais. Likonango, Mandomba. Modification nango, ma camion sur ma gag koseka, babina M La Grâce TV. Et vous avez une grâce, et puis vous avez une copine nada, et ma copine, on a un conseil, on peut s'abonner à Moko. On peut s'abonner à ton Georges, à côté de tunnel. On peut s'abonner à ton Didier. Ami Maoka na vina bango. Yaka s'abonner à M La Grâce TV. C'est non stress. Liko na nada na kati. Suka tuganga. Makemba le yoto kisa. Makemba otumba liko na makemba ko kalinga do ba kalinga kaka. Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Diana. Ndimi yango mosi nanga shoki nini o ba pesi shoki nini no ba pesi yeni wana za mo wey to tuka loba makamne ernyo surtout donc akende pe makaka na kimia maintenant la vérité bon on ça ton meka pour changer peut-être etamboli na biso nous les artistes na milongoli tenanga nous les artistes etamboli na biso eza bien te pasteur de la foi ayebisi bango ba o bazana Congo nan ayebisi bango ke non mu pepe ya mabe ezoko tambola na monde na biso na entourage na biso artiste comédien mu pepe mabe zo tambola boya to sambila boya to prier pour na iloko wana to sala ba jeune pour na iloko wana elongwa mutu moko akenda te tous les petits sans exception nyonso baye na sima na biso vitesse o baye nango bamuka bato bayebi biso artiste eza bien te jango foli waye landa biso boso to tambola bien teliwe landa biso te nini fe landa biso na mona siko nga tu comprends nga mona bango te nga mona nga et puis ne bazana bango kuna muta lekinga pazati po ba yebi non la muta lekinga zanete pona enangola. Merci de vous avoir très nombreux devant vos écrans, devant vos téléphones pour nous suivre sur M La Grâce TV. Babi place bozwaka mabopemi bozwaka information nyonso bana mboka awa na Angola Luanda place Bolanda biso. Alors on bisno vraiment soyez déjà confortable, soyez le bienvenu parce que babi makambo et bandi nabi mikolo belé to mona na kité biso na binoma lelo nzamba sali songolu to monani. Je dis merci et pas à mon patrocinateur officiel. Il y a la chaîne M La Grâce TV, Babi le maître boss. Donc, nous sommes à la plus dans la bourre, on a Babi et Azaria Bapoma, le cœur de sa femme. Dans mon thème, Bola Mouetonaye, mon thème Abraham, Isaac, Jacob, nous sommes vendus la plus dans la bourre, Yazé, Azaria Bapoma. Et puis là, je dis merci et pas à Oyasimbela, Bisobilili, Akapo, ceux qui bon, on a toujours marié, les bossons à Bino Angalaka, ils ont grâce à Akapo, il y a une Simbela, image. Alors le lot oui de moko et memi biso na actualité on a quand appelé Kangol Babi le lot to ko za bo pemi na hospitalier Mambote Babi village Mambote bon monde babenga ngo village Mambote place le lot to ko za bo pemi là je salue en passant Donou donc Donou ya bord na biso hospitalier na convida bino bana pe Kangol nyonso bino boye bino ko kotika juste na banque publique mail ndela o ememati fosuko donc juste quelque part wana bon na moi à propriété les maïvandana alors tout côté m'appelle quand on candé na ibsibino juste pour na koluka information il y a notre artiste star na biso amboka j'avais de l'autre côté à Congo mais le loi comment na eko évoluer na ndenge ya Luanda na wotika bino mana suspense bino mo bomo na déjà na kati ya plateau nanga alors on a ligné vraiment comme monopoliser malobate na tiki bino quand même to solo là parce que yende on na eko luka lelo na kati ya Petrangol. Alors, Aka, je vais l'absolu chante sur la invité du jour. Star
mboka quand des balobaki donc babi elongi ba mona mende tu ba mona te boîte tarte. Muito boa tarde. Bonne santé. Yeah, peuplé par la grâce de Dieu quoi. Lelo to ko elo na mabeleti. Aye? Eh, lelo ko ipe na mabele ya Che Guevara mente la mi désolé de nous dire contre Madi MP4 capitaine de l'équipe double revolver balia ko baba lembana poso archibishop Avojov. Makambo ezali penati. Nous surtout Che Guevara kaka te mogondo penati. L'homme de Santana Luanda sikoyo. Babi makambu likolo maka ya makambu opesi makambu zi makambu. Babi apparemment l'on des pesi bino makambu liboso par rapport makambo ya makambu vraiment que na ndenga ba film makambu ndeti pena ya niveau ba Santa Bara donc veut dire yoko zuna yaka bien. Ah mais non na Congo beto tozali na biso kaka na ba centenaire na biso pena ya ngolo ya bien. Mais yo ebika artiste o kanga mara place morote. Artiste faut que boujaka ou kepotala nan côté kuna pena est-ce que ça ndeni? Ah bah sentir pena que oui, l'homme de Santa pena. Donc yango toza awa. Pour ça c'est rare mon gondo donner ko lukela bino ye vraiment la carte ka actualité parce que bisono stoyebi la petite na ye pe ba travail ki na ye Diana ou te ko kufatika biso donc toza toujours wana pona kolela ko kanisa mémoire ya ndeko oya sala musala malamu na Congo bisono stoyebi on a monde théâtre azaki concert ya notre vieux o le luto ko luka na kati ya Petrangolo mais vieux ko kama sango ya Diana et salona ndeni. Oui, Sangwa Diana, et ça l'a pas, c'est pourquoi? Parce que à petite sœur, on a travaillé un peu moins mingi. Donc, là, on a côté, on a Facebook, na lili, mais nous avons mené Moutalinga Gezaïla Bongo quoi. Donc, nous avons mené Piaka, il y a peu Moutazouaka. Na opé ça va condoléances, n'a vraiment na famille, précisément dans la famille Diana. Il y a de deux, na famille, il y a artiste nyonso. Oyo bazana Congo, na obisope toza awa. Toujours les laga longo. Programme déjà c'est bimaki déjà qui est mercredi. Il y a programme bimaki qui est mercredi. Bisope awa na comité oyo et kambaka ba artiste oyo yangola. Donc association wana. Ya. Donc vous allez biso nyonso na palanka. Et pas papa Nina, juste na balabala ya nini ya bébé Mac. Et pas ce qui dit Finzoni donc na balabala wana. Donc vous allez pena wana. Yeah. Mais toutefois quand on a cadre ya ko zong ça quand même moi image ya ndeko Diana ou ya kufiati biso bike azali sous na biso lelo mais bon passer quand même ba bon moment on travaille qui ensemble mais ba bon souvenir ni ozo garder sur Diana. Bon souvenir on a gardé sur Diana ils ont vraiment mingi communion au qui donc tant que jouer na on a que non oui azo komisanga il est pas on a que oui vieux oyo a komisanga donc ma trop Congo de perdre vraiment ba monument vraiment donc na ninga jeté. Donc tu évites ce qui nini mais nako pesaka conseil mo na biso bato tikali tom meka ko changer peut-être etamboleli na biso o confirmer loko mais non la vérité bon na ko ça tom meka ko changer peut-être etamboli na biso nous les artistes na milongoli tenanga nous les artistes etamboli na biso eza bien té. Ce qui n'a pas bien pourquoi parce que na longo sur côté ya mususu na yesu na page mususu na page mususu ça veut dire que tous les petits oignons sans exception oignons so baye na sima na biso vitesse so baye nango bangoka bat bayebi mais tant ils ont moulaï tozana 2021 2022 zoya 2023 pe goya 2024 goya mais 2020 2069 baye bakenga na zana kini 2069 donc je crois que 2069 ozana ba pourquoi pas ngana na nzambe na 2069 tona ba mona kini to bana sko ba oyo nyoso bazo kufa oyo baza bato ba gris bakenda bikota kota wala na ebité wana na yebite ngana lobi kaka que non nous les artistes toyeba ou to changer peut-être etamboli nabi na biso mais au confirmer loko la duchesse a wuté ko loba we pese flamme
par rapport à Itambole Nabino artiste pour bino se peut télé mais là qui d'autre part parce que abimi ça qui est là qui il y a bino net bo salité Nabino artiste abimi ça on li bosso mon qui non bo salité ça veut ça un peu lourd hein ça un peu lourd ça que opinion na yé vous comprenez ça opinion ya la duchesse Mike la duchesse soka loba ki yango pourquoi yé kaka mutaoyeba mais d'autre part eza pe na ba oyo bazana bango na ba makambo na te mais ba kotisi bango na kati ba oyo basala kango na ba oyo basala kango te bino nyonso bobimisani moko donc kasi ndeti ka eloko ocho loba awat hein ba oba esima na bino olobi à l'exception de personne kasi mingi ba oba esima na biso ne bango bat bato sala ba biloko na bango wana ba biloko ngo kasi ba lobe kasi oyo bon o la déchet ça loba ki yango to loba ni est-ce que bino na baton na bino na ba biloko na ezalete e banana ndeni po bana wana nyonso ya basi na banamona ba collègue nanga donc na mona bango lokola baninga nanga mibali pour to changer la place moko to lia place moko makamno to place moko ezate ke non soki ba tsenga na yo mwasi na mobali na filme to komisa ngo ya solo non mais voilà toi et puis moi to kokota kota mo ba parenthèse en mingi parce que babi actualité za mingi za vaste mais ndeti film nini oyo yo oza ko se leombo mingi oyo bo sala film na diane bingisa ki bino pe moi bien eza presque ba film pene belé mais mususu nada suna ba image na pour ça fait longtemps quoi ça fait longtemps ngati na Luanda pièce suka na sali eza Mansanga tant na silisi Mansanga 1 mois ou 2 mois après na Luanda donc na ebité na Mansanga pe soka tourner c'est pas tourner je sais pas donc tourner nga mo bloc belé mais pour pas par rapport il y a ba soupçon on va dire que soupçonner que non des abo yo mugondo pas bima na petite na Diana alors tu éviter peut-être des alaka moi ils sont pas pour faire maman bima non bima nende ya zaleki nanga et puis azana mbali na ye azalaka na mbali na ye pour azate donc nga excuse na monde ya art on a bima na mutu te na mona ba onga ba ninga na mibali donc c'est tout bande kona si voilà na bima na mutu te o bano nande ko na o diana te ninga batu kaka bazo meka otambusa ba information na cadre ngo kaka mais be mugondo to kota nano to kota pena to kota mana to kota na muzindo parce que o izaki nano sanga matanga tonga to zongi sa quand même to la moi image ande ko na biso wa uchokufa mais siko to zonga mana kati ya yemo bon to zongi pena kati na ngamoko vraiment veut dire vraiment veut dire vraiment na kati na ngamoko non la longue est liste la longue est liste voilà mais babine awa pa ko lukanzela photo ce qu'on dit la photo ngo beto mono zazaka awa maman nzela poto kasi na Congo beso na ngena kende poto na ngena kende kaka poto na Congo so na ina kende poto na okende ya kuna nzila mputo za passe eza passe te nana biso bino eza passe ce que ça passe eza pona bango c'est ya baton na bino wana oh eza no pas producteur ba comme iso pe liso sur système à showbiz pour ba memona non système à showbiz pourquoi eza na ngo passe te ngaso na bena ke ndena za bolelo so na bina zonga Kongo na ke mikini na okende awa personne na bina kende poto na okende eza nini eza ka nzela ko bakangi na bango porte te bakangi na porte awa ngolo ba oyaki ka touriste onga na ye eza mboka na ngati non eza mboka na nga soki boyebaka te ye bango bana lelo nga naza 50-50 donc naza regressado mais nabotami na Congo na ye sikoyo na mboka bapere nazongi na mboka bapere eza normal nakozonga so na mboka bamere na 2069 nazongi na mboka bamere bongo 2069 nde nazonga wana bobongamaka 2069 nga na oya beau sentir. Mais vite, tu comptes depuis ça fait combien de temps? Non, que déjà dans la 4e année déjà. Si. Mais 4e année ngo ozo kanate disquete. Na yo kanande. Nazo kima mbangu na mutute. Filmete na 4 ans. Nazo kima mbangu na mutute. Na tourna ki déjà babiloko nanga. Nazo lamba ngo malembe po batu ba lia biloko ba sepela. Omoni so na lo ba boye po anini. Presque ba groupe nyonso eza na Angola. Basala ga ba film etika la ga bon. Ba teka disque te. À part petit nangana ni
Miraessa, à part petit nanga ni étoile. Donc si les gars bango na mona ba teke ba disque pour na tourner pe na ba filmer na bango. Vous comprenez? Mais bientôt base la news of nanga, tout ça c'est na linga la news of nanga. Na français tout ça c'est ma faute. Base là ba ko li yango pe na calmement. Na lingité que et na ça les logo moko eleka inaperçu. Non. Et go eleka inaperçu pourquoi maman? Mambote ayebi. Ouais, mambote. Ayebi. Il que c'est producteur na yet. OK. Bon c'est bon. Mais collabore yet. On peut pas ça. On peut pas ça. Ma comme dans ça là moi. Moi comme dans ça là moi on te dit quoi là. Pourquoi on a bloqué la vie de loin? Bon mukolo na ngona. Oh, tikabo. Oh. Ah. Mukolo na ngona ngat. Ah. Oh. Tikako. Mukolo na tala ngako parce que nena joie qui jeune boye o qui yanke kinini. Na ki papa na za danger ko lega bango nyonso ndenge mona bango. Ba yebi. Ki papa biso to ebele na ki papa te biso to ebela ki na côté ka ba voyou mutu oh. Kasi un artiste, il faut kozala polyvalent. Oko kanga makane logo mon côté. Mais c'est quoi au sala qui polyvalent soit na te? Non, et bon non te. Non. Tant que ozala na mwana muke ya moyo yeba ngwezate. Pour ce côté là na Miraessa na nini? Beau-frère Madendo wapi yango to suki wapi. Nazalaka domestique ya Dadi na Miraessa. Na joueur nini qui yanke? Je me rappelle encore. Tu te rappelles encore hein? Ah voilà. Mais on a vu que bapesa voilà. Bapesa ya ngo mingi te. Non, bapesa ngo mingi, bapesa ngo mingi poko bandana deuxième épisode, ti 11e. Bongo ezala muki. Non, na film même encore. Oui. Excepté. Tu peux faire combien de films? Non, parce que yo la carrière non, tu as beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé mais na travaillé na ba critère nini? Na travaillé na ba critère na zalaki na toujours ba kasi ba critère wana nde yango nde ba yungumuka yango nde siko tant ba moni que non viango akomi na azongi na ye jeune atika biso to ke na biso na ki papa ba landi siko ba ligne kaka wana ya check environment la mi des de Nujak na ki papa wana. Et maman. Alors le quoi peut te découvrir on peut les lots na au PM sous base surprise le quoi ngai. Ça là biso moi et lo moi qui beaucoup ko peut ba se fait là. Tiko et lo nini ya beaucoup na osala yo oyo monique non ndé tuza sala et lo ko tuza sala muntu nyonso za kumona yango. Muntu nyonso za kumona yango na voandi boy bana te inde na Pedro ngola wa pa ya mwana nani nani ambaula mwana bakoli villa na kebo ambaula yakana ya oyo makambo za koloba est-ce que uza kumona ngalo kula leki na yo to uza kuzwa ngalo kula moyo na yo mbadema nani na sumba masumba Miloko pour le bimi merci beaucoup. Babi est-ce que vous savez alors si vous savez boté ka ba j'aime ba mité mandé to sala ka wana commentaire et là c'est ça veut vous ta la babi so na Diana quand même Diana Lélis. Que son âme repose en paix. Diana, que son âme repose en paix. Akoma na ana Luanda pona bino boye bakite mgondo aza awa boyo ki déjà habiti na 2069 d'abo zelega ndenga ba Congo ndebo zwa mais awa to bongsa kara photo landa film mais oyo azobimisa déjà kalaté. Là je dis merci et pas à mon vieux Alexis Yamamoto l'homme de chaleur wabi l'homme de baibinga ba plan yo zala na toujours ndenge zolo kana mambo ke liboso na moni pe bongo mon vieux Godard Eli pour le vrai parisien donc pas na union c'est à la vrai au bano ba sepelati oh ils aiment la grâce TV ça mon plaisir tout ça na avec Mugondo alors avec Mugondo oui aime la grâce TV tu continues à m'amba Luanda au trouver Luanda mondeni na monde théâtre pour bozate bozo kana te malgré ba gag na bino bozo sala ba film bozo meka au sala mais apparemment bozo ko maka à la hauteur qu'est-ce qui ne va pas
toujours comme en hauteur en sens ni non wonde ba moto bozalaki na ngwana ba kombo na bino malgré ba gag bosa ba film bosa la mais bato bazola nango ka mingi te baza vraiment mingi intéressé te nini o ezoleka finalement nini ezoleka finalement c'est que ba thème bazosala ezo concorder te na ndenge bazo jouer pour normalement tant ça la film il faut tant que ça le scénario il faut concorder na batteur oyo tché oyo pesi ba rôle il faut concorder na ndenge bozo jouer le yango pe. Et puis théâtre en Angola eza moi passe pourquoi parce que ba yebi valeur nango penate ba yebi valeur nango te et puis tu ne trouves ça là groupe nangola eza un peu difficile pourquoi parce que mutu na mutu aza na temps ya cop mboka bana quoi soit disant mboka bana mais tozo il mettait tozo sala yango kaka po eza musala tokoki ko se laisser faire te. Il faut tout ça la carte. Mais vous ça on peut de manière frauduleuse apparemment. De manière frauduleuse apparemment. Pourquoi? Vous avez nango na ndenge ya bobeta na culture te. Beaucoup na déjà bangolais. Vous na babei. Si. Même na Congo pe ils ont pareil. Jamais ba groupe nyonso et que na ministère ya culture. Non. Non, Congo, ils ont moqué la biso to boy. Awa sipo eza nini? Awa sipo eza nini? Awa malembe. Because mais oyanga si oyanga omoni yanga groupe Kiras oyo mona kaka groupe Kiras wana. Ministère de la culture ya awa yebiango. Bozana doki déjà ya pour c'est bien. Oyo mona nga sala blague te. Nga sala blague te so lingi pena mo mususu o provoquer sur cette mission mona ko bimiselo ngo. Então d'accord, tu as vérifié que au bon moment la répétition. Yo ça va gérer. Tu peux pas artiste non. Donc on va aux alana et au sala baby. Ngala sala blague te même groupe ya kini ezana mikanda pena. Eza pena mikanda. Oh na logique ko. Ba kuna pe balegana na TV quoi. Balegana na TV. Balegana na TV na raga TV. Ah au sala portugais te point. Mais bata portugais bazana groupe. Nazana bata portugais et bien ça la film moko ezali titre nango ezali régressable. OK ba régressable d'accord ça ba régressable to ozela parce que pour bano to bota omoni bano to bota bata bangolais zibu bangolais c'est ba komi na Congo ba benga mama nani ba réfugié ba uta mais il y a biso awa plutôt qui me a satiki théâtre to yebite est-ce que vous a informé jamais mira esa botika théâtre atika théâtre pour ceux qui na bengi ya tournage ya so na bengi bidi ya tournage ya non il y a bidi to yebi bazo travailler ya moyindo peut to yebi bazo travailler mais au biso to yebi information yemo mira esa déclarer que non atiki théâtre bon na yebi monter yo ndem dozo ko informer ngango siko po ngana yebite po wana na mwana nga ya mwasi ndoyi na ye ndoyi na ye donc c'est ma fille ya vous garder relation de oh ils bien mais ils bien yo zo garder relation bien na bande kono mais pourquoi mona na raté po ba matanga nyonso o ba doit organiser na Luanda mama cha kwa kufi kadiombo kufi to éviter ya Diana siko ndo lobela ngo to éviter est-ce que to mona yo question mark on est éviter ya pululu nazala batu baloba te ya dadi nazala batu baloba te ya nani ya tipo nani mundangandanga nazala baloba te kaka ya mama shako nde balobi kaka ya kadiombo nde balobi bongo wana baloba kite poème ezabe musuta musupe na zui tante nga nazana petrangol bango makamno sezala na palanka oya boye transport ezana mobulu sikoyo nazana mutuka te
na oyende. Mais etoyoka pe bino bosala move na bino awa na ngamba bana pe Kangol Mabor Jaenda Kuka et puis botikela bato apalanga soi-disant bango ne ba lo funu mingi ba mona ba superstar bango batika na mona bango bino bosala mwa liaka na bino na ndenge ya nga kutu na makamona ba mona ngati ngaba mona ngati nga na bima kamona te nga na ebika oyo tozana ngona palanga c'est tout babi mugondo totangi bakombo ya eza ko banga le frère nani oyo Mobutu Malala Mobutu voilà non eza ko banga mutesala bango ndenge wana complexe banani de complexe bango kasi bango de complexe Pourtant, on a zalaka na baloba te. Soki ngana zate balobi. Ozo mandi eza complète. Si. Bango tende mo balobi. Bango banani balobi. Ba fan na bino batala rabino. Ba fan na batala biso. Omoni nga. Non, maman. Ngai natikala jamais. Oh matanga eza bache matanga na. Soki na ni. Ya bébé makiwana. Ntango po matanga ne soki nazala. Tout nazala. Ngana go kende awa te na ojaenda te na okena ojaenda pona kele sani. Mutu moko onga na travailler na ye na ojaenda na azate. Lindala. Lindala na ojaenda. Oh nga na ebite ponga na lindala to kinto na mon to kutana ga kuna na ba nani na palanka. Non, moi, l'indala na ojaenda. Na ebite peut-être tam so bandana na ojaenda après aye kuna je ne sais pas quoi. Mais de toutes les façons, nga vraiment côté ya ojaenda na zakunate nga naza check environnement de l'ami désolé de nous déjà contre Madi MP4 capitaine de l'équipe double revolver balia koba balimbana pour so archibishop à vos jove. Donc nazala na palanka organisation nous c'est na palanka donc kuna et pas Carlos Massamba je te salue aussi en passant. Voilà petit frère nanga. Donc nazala né en bon terme. Bango nyonso tukuna nazalaka na bango bien. Ezala pe koto nazalaka na bango bien. Mais nga nakendaka côté oyo l'activité nyonso evandaka. Donc c'est ça. Voilà, tu comprends quand même que bisika nyonso oyo makambo bandaka bisika oyo babi bien na biso mungondo azali. Ah maman. Otala ba matanga nyonso esalema na ninga ko. Nulle part au monde. Balilaka yango. Donc ce que ça kana kin et suka kana kin nezala ke non babimisi corps na morgue jusqu'à ce que na cimetière ba accompagnant na kande lila maka. Alors nulle part au monde ba lelaka lisusu le rwande bango balelaka par Angola parce que yango batu bamituni est-ce que bino tango wezalaka non par exemple Dadidi Kambala kofi na nenga kin bino pe abo vandi matanga bo sali ba cotisation bo kangili yaka moi bière moi nini boleli na ensemble na bata Kinshasa awa Diana Makila e okufa bo sali pe organisation siko batu bamituni bo sala bongo pona ni po nulle part au monde à part bino nde bo uta Kongo nde bo ya awa bo sala ezalaka kimukala ya ba artiste ya Kinshasa pete po bango awa soki mutu akufi bango kuna mukolo moko te basala matanga ya bino kezala soki kuna mutu akufi ya bino abo sala matanga mais bino ata moko akufi akuna na ki basala matanga te balela mutu bayebani question yango na potam so bayebani te réponse yango na bon ya Dadidi Kambala basala na poto pe basala webi na France basala, na Belgique basala, na Italie basala, na Londres basala, na Canada basala. Oui, ça a l'ampleur mingi ça la bino Angola. À part na no Congo to longoli, tout est Angola. Pour bino ne bossa la ngo pena cotisation, maman na cotisation. Mais eza bongo pourquoi parce que organisation ezali, tozali na organisation. Ndenge na Congo ezali anti-TP. Awa nini échappé ngai association na biso pe zali tout ça association oyo Carlos aza président ya association donc et kamba makande na ndenge ya association et puis soki mutu oyo akufi awa na Congo awa tam susu oyo akufi awa na groupe moko bon na chaque exemple mona ya groupe Abuba akufa dernièrement na Nouche. Mama top, Gabi. Ah voilà, bangonde ba mama top na ba Gabi
bato nde balingaki basala pe bongo ndenge awa basalaka. On comprend pourquoi? Parce que bango nde bavandi na ye. Mais tant que je fais ma somme, c'est différent. Mais les lots, oh, tu sais que va mettre au Koufa en Angola. Les lots, on a Koufi na Luanda, awa, on a Koufi na Luanda. Et c'est normal, pourquoi? Parce que ça peut m'abeler dans les sous. Mais na Congo, bah, ça la maman na matanga. Awa, pe la maman na matanga. Mais bah, Lucas, tu vois que Koro, on a la tam super zonga. Mais on ne sait jamais. Mais dans le lobby de Gelelo. Dans le lobby de Gelobi. Ah voilà. Mais 2069, ngana bino. Oh 2069 ngana na Kenya. Pour na yena décembre yo, na yena décembre yo mais na tali que sona na décembre. Ah wa moi faillite ukota. Moi faillite ukota yango na lingai ka ke non. Na yana 2069. Donc Sek Brino, hein Sek Brino Nzinga. Kamara groupe qui toko. Hein Gelor Nzinga, Gelor Mogondo. Yo pe lisusu donc ya yo yango yo donc groupe wana eza ya biso na ba collègue o bazana groupe wana o eza awa eza yanga o etikala kuna ya bino donc c'est ça quoi. Mais bo se sentara ndene po eza ba tunsu balobi bino abo se sentara apparemment beaucoup moins inférieur na ba Kinshasa. Est-ce que c'est vrai? Inférieur na ndene. Donc bango baza supérieur na biso. Ngala mona na bango ti. Ngala mona siko nga. Tu comprends? Nga mona bango te nga mona nga. Et puis ne bazana bango kuna muta lekinga pazati. Po ba yebi. Nona le muta lekinga zanete. Pona ina ngola. So na bike lobby le zonge la bango na zonge la bango pe na bandi lisusu. Po ba bibi loko yo zo sala. O banda ko sala. To mona da la ba ko sala. To mona décor ilunga ko sala. Ah bongo so ki lava na décor ba sali yango bazanga te ngana zanga. Ngana zanga na otikala nga bango pe baza bango ba otikala bango ata mukolo moko te bango ba kolonga bango ba komanga ngana longa na longa ngana koma bango jamais. C'est lui qui parle, la chasse perd sa place. Ngana perda place te place na perda place te na perda place te place oh yo zo yeba te na perda place te place sali ah place ezapo zela napo kokanga omoninga Étoile Kingombe hein que je salue en passant ma grande sœur Étoile Kingombe Akiti na kata Kinshasa azongi mbamo na actualité parce que Akiti pour monde art et vandele kuna parce que ba yebo ka lobi na TV abi awa na ngola art eza okufa abengisi bino nyonso Mugondo Miraesa Moyindo Bidi Ejoka bébé santé abi Étoile ko lukilanga ba problème te étoile na yebisio so do tenga ba koma ba bazonga na Congo tchaka ba fande tchaka ba bidi ngabo tchaka ngana zoba na bino te na yebisi bino na ko ya Congo na mutema na bolingo na ngamoko soki na lingi pe poso na lingi na ngate na oya na ngate bo ya ko benda ngana makasi étoile étoile oya ko benda ngana makasi Libale kufi ye bakango déjà. Olelana, wana yeba. Libale kufi. Ah moi si nangati. Ngana ndimi yango. Moi si nanga étoile. Ko wanga na te yo beso leki na mission lo bake wana mobali nanga. Lokwa ba linga ke zaila bongo, ale biso pe to bandi yango pe bongo. Intom. Ezaila ba. Yisu. Ya mbanda sola osilike, ya sa. Ah wana beau frère nanga. Wana beau frère nanga ayebi. Wana beau frère nanga ayebi. Wana beau frère nanga. Benga bino quand même. Non. Arrêté. Ah wa pe arrêté nango. Ngana siko na confirmango. Ngana confirmango awa areza nango. Bo na ba film ozali na ba gag to mona partout ezali. Mais ce que bote ki disque wapi bo gagner nini? Bon temps ba kineteka kuna na biye étoile. Zela na étoile teka na prof étoile teka na ba province te mira esa teka na ba province te. Ba zwambongo te. Groupe étoile kabona pona nini? Groupe étoile tamba salaka les étoiles ya liboso ba DJ ba nani et kabona pour ani que c'est biso le fungola biso on a fungola mutu te bango moko ba yebi ke kabona pona makamni pona mbongo po mo lo bien on nga yebi sangondo zo lenga étoile na ndenga mabete yende mutu zo tumbula ngai e kabona pona mbongo na yebi te na olobe kabona pona na yebi te wana fonduka siko DJ otuni DJ ubio luki afande ba DJ ba longa pona nini ntan
D'accord. Tolingi m'a encore dans la polémique parce que maman et toi le Kingombe babi pas zani mtaba polémique mais makamozo les cavions nagata kim potomoni babi Fifi Miel allié Diana Gabi allié Diana parce que bango bande ko menacer ko tindele maloba mabe ko tout moni vidéo wote ko le ya Diana alobaka avant que toi kufa une année passée que non Fifi Miel malgré tanga ki kombote na ndenge bazo ko interpréter yango baza ko lobaki que non artiste comédien nango avant na Turquie grand tueur na épée azana na Kinshasa nde bajuara wana que non abalukelaka mobali na ye papa ya mwana na ye alobaka maloba mabe mama mbele bimaki kaka yango ebande kosala ye que non a continuer toujours kozala ba choc puis ememaki na AVC na ndenge meme na liwa. Bon wana vraiment nakokota makamona te mpona yebi yango mpena te nakokota makamona te mpona yebi yango te na monde ya art ezalaka ndenge wana ezalaka bongo soki likambo ye ebotaka bamakambo ebele esika Miel Fifi alingaka mobali ya Diana moto amona te esika mpe Gabi asali soki bango na Fifi bato babomi Diana eyebani te po moto amoni aza na ye te nani Gabi aza ndoki te Fifi mpe aza ndoki te bakolia moto ndenge nini po moto mpo bolia ye il faut okende nano senga permission na famille na ye na kotabu papa na ye na kotabu mama na ye siko yo kende kolia moto ya bato yo siko na kolia moto na maloba bandege et puis dans maloba nini bango balobaki shoki nini o ba pesi ye shoki nini o ba pesi yeli tala wana za mo wey to tika ko lobaka makamne nyo surtout donc akende pe makaka na kimia soto landi AVC ya vie sonzo AVC ya vie sonzo na AVC ya Diana ya nane banda liboso pour une vie sonzo za tilele mituna biso fu esala mituna biso fu esala to vanda pena to raisonner pena to bongisa kaka na telemela ba émission no sa na telemela kaka to bongisa etamboli na biso ba artiste nous les artistes to meka ko bongisa etamboli na biso eza bien te donc c'est tout bref eza bien tende on a lobi kaka te bref to tambola bien te yo moko za conscient nango nga mona za conscient nango ke to tambola bien te ndeti nini we lobisi yo bongo po moni peut-être liwe izolanda na pa na bino kasi bongo yo mona ba blague pasteur de la foi je te salue aussi en passant mon frère petit frère nanga propre na linga ko mingi vraiment donc mbote nanga pena yango yo donc soko ye Luanda to salaka no pena ya trop quoi donc yanga yango mais ozobuwa kanga te mikolo na regretter nga pena na besoin mabanga ti pasteur de la foi ayebisi bango ba o bazana Congo nan ayebisi bango ke non mupepe ya mabe ezoko tambola na monde na biso na entourage na biso ba artiste comédien mupepe mabe ezo tambola boya to sambila boya to prier po na eloko wana to sala ba jeune po na eloko wana elongwa mutu moko akenda te voilà non esilite yo po confirmer ngo Président prophète moi appelle ça lisakola bi 21 artistes comédiens ba Hollanda kasi ngape na musakoli ngape na sakoli yango eza normal oyebi ke osakoli yango continuité ezali eza normal yango na oloba bien etamboli na biso ba artiste eza bien te yango foli wa elanda biso boso no tambola bien te liwe olanda biso te nini fe landa biso ça va elanda bino quand lobby mais to yi wa babili wa ezokota te po bino botambola bien solo biso to tambola bien
au tout est là on non tout est là on peut notre autant on a biso bien pour ba mona ngana tembo na ji chumika na ngaya wa na ke palanga na ji chumika na nga na ke ilia na ji chumika na nga na ke mutamba na ji chumika na nga na ke kinashishi na tembo la bien. Mais vu mon gondo, puis ça plus moins différence à mon quai, n'a vu que tu plongé vers la fin. Voilà. Mais puis ça plus différence à mon quai, n'a bino oyo il y a les lobos ça là qui théâtre. Na ba oyo bano ba na to lo ba. Ah na biso ba to kala. Na bano ba ye lelo. Mais pour bango ba na vitesse ya TGV hein. Dès que YouTube est tam les autres na ba vitesse na. Ko bino tana bo ba ta ba disque. Ba CD ma va to tam na ndako. Faut CD ou ça to la na chaîne par rapport ya pour. Biso kutu nde zalaki na cassette. Biso pe na ba cassette minene tango a combien outi poto. Cassette pe. Wana groupe Sobala. Et puis biso to bandi ko teka na poto liboso ya ba groupe ebele. Po ezalaka groupe Salongo na groupe Sobala de Mister Siatoun. Ici. À l'époque, voilà. Vous allez bien. Non, c'est bon. Non, on connaît sinon. Ça YouTube alors. C'est bon. Non. YouTube na minute peut-être na vitesse ma casse collègue. Il y a une vitesse ma casse collègue. C'est pour cela Monique non. Vitesse en OP et banon landa pe. Ba petit na biso ba yelelo. Pourquoi? Parce que tant va sentir que non ba vieux wana. Ah, bah, on déjà passé ma bimena qui déjà donc biso photo dans la vitesse mususu. Nzamba sali grâce YouTube et go botama. Bah profiter ce qu'on a YouTube. Allez biso pe les choses tant que ba mbiaka total biso pe to landaka YouTube. To landi pe YouTube bang. To ça na bango boy. Mais bozo j'étais sur na bano ba lobby à YouTube. Mais ça total bien na liste au batu ba okufa. Eza bino bata cassette ndé ba okufa. Muta cassette ni na kufa. Totally. À part Dadi na bébé. Dadi, maman Chako, Totally, qui encore Pouloulou, Ayaki malgré, mais Azaki na vitesse à YouTube, bah Pouloulou, Bossala na bango déjà na. Non, bah Pouloulou, c'est quoi bah CD. Na ba Moscovite. Bah CD, CD. C'est pour laquelle bino kara mingi pe bozo kufa par rapport à bana o baye na bango pe lobia. Bongo ba oya YouTube bango ba le ba kufa te. Ba kufa pet. Malgré bozo jeté bango soro bango baye na ba na ba mo. Bango ba jeté bango ça ni ba jeté bango ni ba flair. Ba flair to ba malchance. Ba sort. Ba sort. Bo pe ça bango ba tort. Loka ba pe bango ba tort. Bango nde ba to ba pe bango ba tort. Ba to baza mabe. Vous comprenez? Bateau bango bateau baza mabe. Bisiko soki bango bateau bango la bango ba sort. Bango siko ba sort te poani. Bango siko ba continue na YouTube pourquoi? Batika YouTube. Oh yo boy, oh Kingando officiel. Oh tala boy, oh Machimanimba officiel. Bango no se ba komina ba officiel. Bazala na ba officiel. Kasi lelo pe to mo la pe mo gondo officiel TV yango pe na nzela. Kasi yango na lo bate biso no zo kende ka bongo. E bongo ngana ngani na tika la sima. Moi c'est les goro do kakati. Et mobile les goro do kakati. Voilà les goro do on vient dans un petit conseil na ba fan nyonso, conseil na ba ndeko surtout et à monde art oyo lelo tozo mona liwo ezokota mwa mingi muzoba ezozala zala mwa trop bolumbu na bino ezobima mingi na monde média. Un petit conseil donc un grand frère. Ba leki nanga, ba collègue nanga, ba vie nanga, ba petit nanga, ba maman nanga, bango nyonso tu ya ngai mpo na nga cheke vraiment conseil na opesaka ke non etamboli na totambola malamu toluka elongi ya nzambe malgré tozosala théâtre mais toluka elongi ya nzambe c'est pas dit que so tozosala théâtre et groupe évangéliste ou groupe mosusu ya biso oyo mpo biso toza na groupe évangéliste te biso toza na groupe cinématographique donc bango mpe kuna baza na groupe évangile soki nini groupe évangélisation ce qui est nini ya bango mais etamboli to luka kaka ko changer etamboli donc botambola bien to luka lo nyanzambe po lobi na biso ezala bien bano ba oya sima na bino bano ba oya sima na bino balanda mo exemple ya malamu bino boye na sima na biso to yambi bino mais bo komisu ko manquer biso respect respect vraiment na senga pena respect bo respectaka biso ndenge biso pe to respecta ba vie Doudou, ba vie Kwedi, ba vie Shaba, ba vie Munani, ba vie wana nyonso, ba vie Masumu, donc ba vie Takinga, donc respect wana, et ça va bien.
biso peto soki bino bo petit biso respect biso peto pia bino respect mais soki bino bo manquer biso au moins que ça bien te carrière na bino peza que ne musika te ezalaka hein donc tant on a simba ki kisi nanga mutatinda ki ngate ke na simba kisi ngamo mona ke no luka kisi nanga et puis naza pena na kisi ya ngo mona ngabo na simba kisi oza loyal ndo pena na kisi na simba Novalgine na simba chloroquine na simba nini aspirine kisi nyonso bat bamelaka nga na simba ah voilà. Merci beaucoup d'avoir compris notre équipe mana bien mugondo hein akomani mwana Angola akoma mwana Luanda mwana Petrangola alors là namoni babi ba tonton ya bien hein ba tonton moko baza trop ngeli quoi hein baza pe na Luanda babi Petrangola totikela toujours na maboko na bango namoni bongo Gelor Lunzanga hein Gelor Lunzanga le pétrolier babi ba tonton ya ngeli donc bango ndio bazo pesa elengi na kati ya Petrangola namoni pe bongo maître Pasquale Mambote hein maître Pasquale Mambote ba tonton ya ngeli hein donc clique oyo et ça la map Petrangola pour que ezala hein na bosani pete bongo DJ Sneak hein DJ Sneak babi liso basatan hein donc point d'interprétation liso basatan bongo yemo nda ebi rôle na mo mingi ba pesa elengi hein ngeli na monde awa na kati ya Petrangola alors vienanga programme na ya groupe ezoko évoluer ndenge nini pesela nano bafana yo o balinga ko mwa mingi bon bafani ya Che Guevara mente bafani ya groupe Kiras est répété chaque lundi na répéter chaque lundi na mercredi na répéter chaque lundi na mercredi na Mambote donc on va ba travaux na minute yo na zona na mabord chaque lundi na mabord na mabord et pas à Willow en acoustique chaque lundi na zawana bose la pièce na bino bientôt zoya na pesi mbote na ba chef à groupe nanga hein B13 Mbulu mon vice-président Amarula Mavinga moi na ba Koli Villa na Luanda hein na pesi mbote na maman Hortense maman Hortense nzambe ya manette na kikolo mama na mogrusu hein donc yo pena wumela mama zala pena l'aise zala l'aise talaka Che Guevara mente kitokos mbote mingi na Arlette Zinga petite sœur propre ya Che Guevara mente na Paris mbote mingi na Lidi Nzinga hein grand frère propre ya Mogondo mente l'homme de 100 ans veut dire maman est en danger na pesi lisusu mbote na maman propre ya Mogondo mente Nelin Seka ya yango donc botala kaka donc Che Guevara ya bino yango mbote lisusu Dani Makondolo de Bundes Pati Tumba de Bundes ya bino yango yo Dani Mbala 1000 jours 1000 elamba motema ya bibi mafuta ya bino yango nana tika lisusu Kikolo Mobimba hein Kikolo Mobimba Shkwanza Mobimba tolinga bino mingi 30 lisusu tolinga bino mingi et puis bana Petrangola tout hein bon dans l'est bon dans pena l'est bon c'est la leader na bino yo na lela bino fort ya craqué alors ngala bi merci pa ya Glody hein babi Glody Mwanza na Katanis na France gros bisous na yo babi le tonton wa pesa makam pesa makam na Kata France donc vous allez toujours wana pona ko tombola mai loko yo na bosanité maître Valdo Bahat na Kata Canada babi Maréchal donc maramboza chez yo kana aime la grâce TV alors bien nanga numéro na yo kuto ouais numéro nanga vraiment na do pesa yango na José Ngoma Villa hein José Ngoma Villa hein ndeko Koli Villa lisusu numéro nanga ezali 945 19 56 63 na tchasuko code 00244 945 19 56 63 wana soko bengi ezala na WhatsApp ezala na Facebook ezala na Twitter ezala na nini okozwa Che Guevara mente la mi des jouets de nous autrement dit
M4 capitaine de l'équipe. Bokoye batala. Ça la bobo zélate. Merci beaucoup. On a bien noté au Bolanda Kibiso. Nous vous sommes redevables. Nous vous sommes vraiment reconnaissantes. Nabolam bozo sa biso. Donc abonnement la bino ko sa biso bien surtout. Et ceux qui votent bas commentaires, vous saluez bas j'aime. Donc c'est là vraiment que la bino ensemble. Alors là ngana bien nanga. Ah maman. Toi ici bino au revoir. Ouais, ton PC bino au revoir. Bah s'abonner comme massivement. Bon s'abonner massivement. Hein? Bon s'abonner massivement na M la Grâce TV. S'abonner massivement na M la Grâce TV aux ala décider. Hein? Ba émission ya bien, ba information ya bien, makambo nyonso ya bien. Oyo nyonso bomonaka na Mambote awa wana village Mambote ya bien. Musique il paye bien, masanga ya bien, ba maître ya bien, ba DJ ya bien, ba gérant ya bien, ba sipe ya bien. Qui t'en cause. Au revoir.